Aussi longtemps qu'il y a un groupe sans souci. En tout cas, là, ben ngate. Atka ndé na domo la kaba bilonga yo komi asika. Na comprend ba gens des autres la matin. Na on a te que bon na kanaka ouais ka mercredi hein. Na nzembo ka groupe sans souci. Mais so te penza bon na habité hein. Na habité en tout cas na on a mauvais souvenir dans le monde de théâtre le 23 juin. Jour Maréchal Akufaki. Mauvais souvenir. En tout cas, dans le Barango. Et puis, ce beau remarqué, juste après mort, naïe, na meka ko forcé ko travailler dans groupe sans souci, mais départ naïe et si sanga posa art. To yango moni sans souci wana, alobaka na chaka mutema langa ba bérin rouge. Atanga Omega qui bat la bérin rouge, atangi Lina Lomboto, atangi nga Aziza Senga, toza ba bérin rouge naïe. C'est-à-dire que ceux qui to côté na tatami. Bonjour à vous tous qui nous suivez en ce net moment, partout dans le monde où vous êtes. Bonjour à vous et bienvenue à ce nouveau numéro de Royaume de Stars avec Bénédicte Mao Kosoba Nabino Nazalaka Nesengwako présenté Ango. Ça me fait tellement du bien d'être avec vous à travers notre émission Royaume de Stars. Ma carte appelle au Pro Télévision. Et Zaka Bongo, ma carte ma solo, tout tambolaka pour nous lukela bino, ba artiste Nabino Bosengaka, ba artiste Obolinga, ba artiste Oba Sexarabino, ba artiste stress national. On veut dire ngana lukela bino bango et lelo tozana moko mama ni mama baloli ya sekisa pesa ba leçon na ba poste o asala pesa ba leçon atangisa asekisa pe a longola vraiment ba stress kat na bino ye nani maman Aziza, artiste Aziza, leader Aziza, star Aziza, yende vraiment tozane lelo to vraiment temps et rosola na ye nani o yazali place nini ya komi na musala na ye nini o pazana posa asala oyo konka na kati ya Royaume de Stars. Restez toujours connectés sur Pelo Pro Télévision. Bonjour maman Aziza. Bonjour maman Bénédicte. Bonne santé. Naza malam par la grâce de Dieu. On a déjà ba Saoudi hein. Vraiment les lots toé na mboka na yo toé vraiment tout solo là vraiment bien na yo pe c'est là vraiment ba l'andignon so ya Pelo Pro Télévision nani oyo zali na bano pe ba botami mikolo ba yebi ote ba ye ba yo l'impression na on les anini pour na chaîne na biso. Bon, merci mingi parce que le binda ko yambara ba payate pambola makate. De même pe chaîne yambara ba payate et za chaîne moko limité et zangi mapamboli. Merci pour la chaîne na biso bo songer nanga en tout cas nzambe abakisa o ezo zanga bakisa akobisa bino au-delà ba posa na bino wana nde senga motema nanga. OK, merci beaucoup toyambi pe kaka lipamboli yango lipamboli vraiment maboya raté pour na robanda vraiment di so na biso na kati Royaume des Stars toza na posa obitela biso no parcours na yo leader Aziza star Aziza na biso outi wapi pe okomi wapi na monde na ya théâtre. Oh bon. Parcours n'angeza moi moulaï parce que ils ont tenu compte na bambula na sali pour na banda théâtre depuis 98. Donc les lots 2020 je fais au moins 22 ans. Donc dans 22 ans c'est vrai na les capé na moi ba parcours rebellé na banda théâtre nanga na 98 na groupe Maboke de la RTNC. Là je travaille na ba mami waso na ba président météo ba papa Adam et les autres. Après que l'on a un groupe Maboke, na okende na Bafana. Ils ont dirigé na président Tito, fondé Adina, fondé Fioti. Na Bafana, na yoko zonga sous na groupe ya président Météo. On a travaillé qui moi mukie, na yoko vanda nde sika vraiment na yoko koli sapenza musala o esala ke yo ya ko lukanga yawa, o esala ke batu ba reconnaître ngai. En tout cas, na sepelami ko tanga komba groupe en groupe nini wana tanga groupe ebimi sanga comme sanga vraiment maman Ziz c'est un groupe sans souci d'Afrique. Il y a Maréchal Maté Matondo Matéa. Donc on a dit na travailler belé bamboule belé a commis sanga célèbre ceux qui na za maman Ziz o bana mike bazoye bana ba maman pe au matin taxi boy maman mukolo un papa te dit oh c'est toi madame Azanga bi oui c'est bien moi. Abi je te reconnais par la voix. Donc, ils ont grâce, il y a un groupe sans souci d'Afrique, où on a passé à l'école, il y a un président, il y a un maréchal sans souci. Après sa mort, il y a un tamboli moi, bisika moi belé.
Dans le cas pas président Esobé, mais actuellement, au moment où je vous parle, je travaille avec mon président Roch Bokabela. Donc je suis, je suis dans les théâtres classiques, dans en Africa Création. Ok, merci beaucoup. Mais maman Aziza, obété biso parcours na yo artistique, bon parcours scolaire na yo. Ezaki nini ulandela ki ba classe to yaki no ba monka ko boki si ba classe au côté ba monde monde art. Non, deux fois les gens disent que art izaka inné. Mususu tu as aujourd'hui grâce, il y a qu'au passer par l'INA. Le collègue mususu baza ba licencié, ba docteur na INA. Mais ngai na lobango, moi je fais les humanités littéraires. Après humanité littéraire na kosa la science informatique à l'IEC, je suis gradué. Ndé na yeko me lancer na art. Donc na lobande papa abotangai na molimo. Papa sans souci. Alors ba na tanga na inate, ya tanga na inate. Mais il avait l'art dans le sang. Donc vieux satika ko sexa tam kolomoko batang tsaka na professeur à inate. Mais que ça leka likabwanzambe a exploiter qui en de même pour moi. Moi, je n'ai pas fait l'INA, mais je fais les études normales. Je suis gradué à l'IEC. La bamboula kala. Mais Moussala des a été. Mais au pire, ça, ils ont Moussala. Parce que je me retrouve Nango. Merci beaucoup. Tu l'as dit, on a parcours ya maman Aziza, ou ya Bibiso vraiment épané avec comme thème qui t'a tout ça vraiment à l'aise. C'est déjà la famille et ça Bibiso bien na accueil naie. Maman Aziza mariée, divorcée, mère des enfants, beau veuve, tonné. Je ne suis pas mariée, donc je ne serai pas divorcée. Parce qu'avant on a divorcé, tu dois être mariée. Mais j'ai des enfants. J'ai 3 enfants. L'aîné maintenant, Azan a 19 ans. Il est en deuxième à l'IEC. La deuxième, Azan a 11 ans. Azan a 6e, bientôt, Azan passé première. Et les cadets que j'aime beaucoup, Azan a 9 ans. Azan a 4e, Azan passé 5e. Vraiment félicitations, hein, parce que quand l'artiste est mouné, vraiment bananaï, balandandela, classe, c'est ça la bien. La compte appelle au pro télévision, ton PC, on a nos félicitations. Mais question, sous tour les kawana, la compte est éducation. Maintenant, comment est-ce que ça la ka, qu'on éduque bananaï, on a qu'on a moussala et théâtre, parce que moussala théâtre, ils auront bien pétant, hein. Comment est-ce qu'on met cabo le rapport d'éducation des enfants et bâtiment de théâtre? Ah, mais question, on a vraiment louche quand vous posez Bacteur Bongo. Quand vous parlez de l'émancipation, c'est-à-dire que la femme doit travailler comme l'homme. Tout le monde appelle la femme PDG. Comment est-ce qu'elles font pour gérer Bandak Nabangona Misala? C'est de même avec nous, les femmes artistes. Je sors le matin, sur un tournage, ma répétition. Dès que ma PDG basala, so baza bonne, baza bien organisé, de même pengai. So naza yanga na makoki ozwa bonté. Nabi ki naza na grande fille nanga Orsène Senga. Elle a maintenant 11 ans. Donc non lam kana tongo na skole basali nanga so ezala ki mwani mais côté cuisine nabi ki non Orsène Senga va préparer. Donc na moni eloko moko ya ko empêcher ngai te ke na sala musala parce que au cause de la pause à nos femmes, tu ne travailles pas. Tu es à la maison du matin au soir. Mais tes enfants ne sont pas bien éduqués. Mais aux arla bango tongo pourquoi? Mais tu comprends? Donc il n'est pas dit que du fait que vous allez éduquer, non. L'éducation, c'est la morale. Donc ce que soit l'éducation de base chez vous, même à ta tu travailles, tu seras bien disposé à transmettre en là-bas, non. Ça n'a rien à voir avec le travail. Non, et qu'on peut aller au monter. Merci beaucoup. On a toujours réponse exacte. Vraiment, il y a un moment à dire, et qu'on empêcher vraiment pour appeler une éducation à bana. Soyez comme elle. Vous savez, le colayer, et ça là vraiment bien. Et maman Aziza, toujours dans le parcours, pièce ni théâtre, oh vraiment, et bimé ça, oh vraiment, pièce soit nos salles qui vraiment avec yo, mon colobi, à partir à pièce, on est batubaye, bio, batubaye, bi combo na yo, bakomo temps à peu combo na yo. Pourquoi vous avez encore une idée à pièce wana? Ba pièce ngo eza ebele. Po soki na ke sika bo mona mutu mso ko rappelinga pièce moko kutu. Na sala ngo na bolenge, na bosa na kutu. Abandi ko rappelinga bien, oui, je vois. Neti na koloba na groupe Maboke. Na tourna ba pièce, mais pièce moko pe et sala ko le bimisanga mibali ya poto. Wana a 7 ans là na groupe Maboke. Toé na maison mère. Oh, il y a Moro Maréchal, groupe sans souci.
en tout cas presque toutes les pièces ebimisa ngai nakokoloba pièce moko malédiction nazalaka mwasi ya sans souci moi sans souci azalaka na mwasi moko ya âge na ye akokufa atikaki mwana moko wemba ngapna bando travailler quelque part to écouter na ba pause na ba 12 heures na bando lia na restaurant à s'approcher vers ngalingi ngai et cela qui peut wemba na haine wana yaki ko violer ngai alors natika sans souci malgré moi je me suis dit jamais nabimi na papa nabima na mwana donc je laissais sans souci avec tout l'amour na zaki na ye le quoi de moi ni ça yeba kingai na kwa sko tambola na yiti na tikaki pièce on a pe bimisa kinga malédiction et ça na pièce do pièce be na groupe na musu na bosa na bakombo en tout cas ba pièce na otowela ka mwana na omega to sala ka eza pe ide nanga to sala ka échange ya bana pièce on a pe bimisa nga susu makasi ndo ba pièce eza musu na kufa ka kota Saint Raphaël na zaka moyen ke boko kima ba classe toujours na ba ana mobumbo. Donc, ma pièce c'est bien, en tout cas, sans souci. Na kundola pesa ma pièce c'est beaucoup ébélé. Alors, merci beaucoup. Tout ça, quand on a pour nous, comment est-ce qu'on a zopé sa biso? Ma réponse, il y a bien tout ça, la raque, on a la PK Neseng. Pour ma biso, vandi pembe na star, mon nez faux à la PK Neseng. Ma biba anti-stress. Vraiment, dans le cas de la pro télévision, tout ça, anti-stress. Il y a mon nez à Mbour, avait dit, on a envoyé un côté mort. Il pose un peu ce mot, connecte-toi seulement à l'internet et puis abonne-toi sur Pelo Pro Télévision ou Landa Babilo Raboye. Ça, la biso bien. Et maman Aziza, tu continues quand on a quatre parcours. Oui, bien que parents, on certains ça moi na yé surtout les parents monsieur c'est pas facile que moi na à intégrer monde de art tant que moi na zotanga c'est que yo na monde de art tant on ko tango il y avait des difficultés ba parents baboya qui ton bete la biso dans tout. C'est une question que j'aime beaucoup. Tu vois un via moto et dépendant kana yo mon moto et surtout ce que aux majeur tu as la conscience tu sais discerner le bien et le mal tel a été mon cas. Donc, on a qui théâtre Nabafana. Papa vraiment linga était même na groupe Mabok, il a été surpris de me voir à la télé. Ils allaient à Bomé Nabafana. Comme si on qui gouane à la TV, papa boyaka. Là, j'étais à l'IEC. Mais fondé Adi Mouzour, il n'est pas bien. Adi Mouzour, à travers la présence sur Kala, na Fioti. Abi non, papa, ngai na me porté garant. Aïza quoi linga ça théâtre. Na côté aye à ko décevoir ya tam ko le motard aussi sa bêtise naïe mais ça qui facilité a tchaki mabanga mo pe naïe na vanti papa en tout cas papa permets-moi na ko kende classe mais na ko sala pe théâtre mais le ko ezali ki likabonza mbaba ke non okolia na musala wana théâtre et comme so célèbre batu ba ko lukayo okobonga yangwana to convaincre ka papa po ezali ki déjà destiné à Nzambe. À courir côté les manangote, mais ils ont vraiment facilité. Mais après, il a fini par accepter, bon, avec les pots qui ont des calamités, hein. Parce que quand j'ai évolué, ma casse, c'est Azasu n'a bisoté. Merci, merci. Tout ça, quand on a tout bakana katalisolo, babito ko bakana katalisolo poto e banani to vandi nae. Azam to mnene. Suivant vraiment son parcours, azam to mnene veut dire tous années awa. Vous s'abonner massivement pour mon na bastar na bino ya makasi o bolingaka. Pour yo kabango yo pe mutoza na posa star moko alika na kati ya royaume de star oyo benga kaka na numéro ani za affiché et to yambela o muto oyo lingi et ça la biso ka ba bien. Et maman Aziza question mususu étant qu'artiste ba organisation eza ebele ba ANTPC ba to sungana yo zala wapi nga vraiment question un petit conseil ma question un petit conseil oui ba et ça bien makasi mais ça ko tuninga ziza ngana ye olingaka nani et puis na lo bango na TV te na tunyo na lo monte ke ya ko sepela nga tsona lobiyo au sepela nga tsopana lobiye yo sepela nga te mais elo na loba ba association eza ebele et puis bango tout bazaka na ba beat moko eza bien nga Aziza naza artiste comédienne congolaise naza vraiment na association moko te ko loba ke non aza ya biso naza koto tete naza nyoso so le na beli a NTPC ba osunganga so balingi soki na beli to kanisa ya JP Masamba ekosunganga
Ce qui est belle, tu suis pas quoi nous sanjo. Donc ce sont tout wana. Oh baby Aziza za artiste comédienne. Ba oyaka au secours. Po na boya ka bango te. Ezaka to sala musala moko. Naza na ba naza ba association nyoso tout wana. Po ezaka ya Congo. So ezaki ya Brazzaville, ya Congo Brazzaville wana zatu. Ko ezaka ya Congo na biso Kinshasa ke congolaise. Bazaka inazaka partout. Bango tuka ba osunganga. Yo olo ba ozali mais c'est comme si bazalaka na ba carte, bazana biloko zo la sake o yazali ya INTPC. Donc yo zango parce que yo mokolo. Olobi bongo bien bazaka na ba carte. Momoni o ya yo ataza na passe. Soit za na carte to osungaye. Nakosi. Ata ba INTPC wana bango tutwana. Baby ke Aiza azali na carte ya INTPC te. Aiza azali na carte ya to kanisa te. Aiza azali na carte pa koskote. Lelo nga na kufi. Ba tika ngana pola na ngai ba kundanga te ba landa makambo na ngai te pona zana ba nina bango te bango landela pona za artiste comédienne congolaise reconnue ba yebingai pa masuma yebinga jipe masamba yebinga pa kosugo to sola nano sanjo ba kosunga ngai. Il faut que tu vraiment na carte qui dans na ba réunion ba nini nyonso wana c'est comme si le belango za na carte kana part na yo mais na carte vraiment omoni ba réunion ne zalaka bien makasi mais mo pe ko mabe omoni eloko nyonso oyo ekomi bato belé c'est bien tozobota artiste tozokomaka pe ebele mais soki penza lobi okangama na ba réunion wana ezango mpe mabe pe toki oyoki ozongi mais ntongo ozokende ozoyoka ozozonga etina mpe miko mosusu oloba ntongo loba mpe munoko mpe ezanga te ebeti libaku tala kutu Bénédicte ye mpe azokanisa nini yango ekoma ya ye ozomona munoko esumuki yo lingana na okosangana na bango te mpo na osumuka te mpo mabaku mpe ezangaka te naza mutu naza parfaite te mais naza na bango soki ba esenyi ke non ba saisi réunion kingandi aza na problème surtout na era makambo nde namona nanga mais era bisengo nazaka nanga te mais era soki o artiste boazu problème na yaka so peza ya nganda muna te mais era bisengo namona rezaka bisengo mais suka lango ezaka mabe mais era mawa namona kandizaka mawa mena suka nzamba pamboli yo. Ok, Tolandi, on a vraiment réponse. Mon leader Aziz, Azani partout. Aza partout, vraiment, Azana est plein, na bangonyon, c'est pourquoi pas aussi na pesa batonyo so bazala rapé plein na soben donc bambote na bino yango wana lokola Olga Kuzanu kababi maman Nathalie Bukaka yo yango wana bozala ka bien na moi na bino et ça la bien et tout continuer kana lisolo maman Aziza monde à théâtre en deux makambo. Oto yebisa biso awa ba théâtre ba artiste ba botami ebele ya ebele. Yo c'est qui ça depuis 98 si lelo comme on ezaka na mitu ya bato oko sala biso différence wana ya théâtre obino bosala na obino bo vivre lelo bon na ko répondre yo na deux volets. Première volet au moni biso na 7 ans là tozwa ki grâce ya koyebana ba chaîne nous qui vraiment mingité moni nga ben théâtre na 98 na RTNC ezai car RTNC moi quelques chaînes privées ça peut moi opportunité parce que bah tout même surtout au moins la carte na 8 chaînes mais siko et comme belé ba chaîne otala o le lobby ko no bina otala ye nzoka o msali ka kina chaîne wana o raté wana ezala ngo réponse moko superflue mais o esali ke ti le on a maintenir kaka position nanga po na kitaraté en tout cas sans vous mentir o robo yanga sa mokinae wana gwate ngai nana gwa mutazanga gwate so zangi gwa me oza kufa wana mayaka gwa mama na ngai si o mantano ntambe mpanzi obeta makambo wana gwande za nini kisi mina tana kisa bakisiti nazana bakisi ya bakisi toko koma na point na répondre na po yo kimisa ngai maloba omoni eloko esali ke ngai na maintenir boye ya koyeba musala esala kelengi omoi tongo tozoleka na télé toleka na télé te ke po batu ba indexé Aziza na oze so théâtre sili sans souci apesa nga numéro na ye na benga ye po tokutana na ba privé non moi quand je faisais le théâtre c'est-à-dire nazo sala po na yebi ke non le roi na luki musala na tambo na koti ba lettre ba demande zo simbaté il faut na lia na banda ko moniti présent sans souci au moins présent Elombe ba on na banda ko fréquenter mingi président Bordeaux na banda ko envier pour nazo mona bazo lia na musala wana
sans tout ça so futa ndaku na musa donc théâtre ça musanga bino il faut na salango de tout cœur le sobi Aziza rejouer rôle ya Kizengi na lelisa bato nanga moko na baka na jouer pièce moko na groupe sans souci na komaka Kizengi via tuninga ya VS abe Aziza faut comme Kizengi to liboma ngabi makashana komalanga liboma bité liboma bato ba jouer mingo comme Kizengi ngabi makashana maintenant na jouer Kizengi te de toutes les façons na ko affronter ngabi ça va mutabanda ko filmer biso Erwana akufa père son âme Henri Onokama na compte antenne na jouer rôle wana Kizengi je te dis tant on a joué je sens quand tu joues tu es dans le jeu au ressenti que oui je me déchaîne naza naturel mais jour à montage parce que Erwana a été chargé à script nazo monter dans groupe sans souci jour il y a montage ngana kenda te nazara malade takenda yemo maréchal mais à lobby bureau a dit merci tanto et tondi na batu bazo saka tableau wana ayuza Kizengi donc so batali kaka babi ce n'est pas possible jusqu'à ce que madame Jing il y a polémique te na loba madame Jing au antenne abi sans souci tu sais une chose abi non abi je te l'ai dit aujourd'hui si tu as deux acteurs au bazar meilleur Aïzaza l'une si tu as une actrice, un acteur, qui joue bien, c'est Aziza. Abi non. Et ça, polémique. Mais dans le lobby, les Camboyo, nous avons expérimenté en gros. Donc, je vous dis que, na banda qui ko la tapenza pour ce babi qui ko jouer moto a passer, na ko tika na bodo jouer na vai na moyi. Moyi beti nga na mi bronzé. Ozolanda, na tambo na ngam suna ma papa na ti na bi ke makole baby na ko plaquete. Moi beti ngai to na ko lata penza likamu na ngai o mama ke Aïza baby mais baby te ils en rôle pour kutenga na ndako boyete mais ton na kati posuka moi que moi changement donc so abi nanga rôle a boyina bande ko sa théâtre donc na o make up na lata ngo ndenge singene mais ba o asikoyo baba no za na ndako o mo za na ndako nika ko chaba beauté yo kutenga na ndako sans beauté. Tout ça rappelle un peu naturel. Et ça ranango, mais tout l'ingate que tout l'éclaté fait que bad bad l'ingapso. Tout l'ingato jouer pour botique à la maintenance le coup langa. Tano le quoi maman chako. Maman chako jouaka. Ozi maman linga. Bama boliwana. Baza ba maman o bala qui sabi sonzela. Pour la nini ba jouaka penza na mute maman bo po aninga pete ngapi nazola sabe ba tu sonzela. Pour la comment appelle déjà maman. Na comme déjà mubange po ya mona bien te. AGKI. Non. Il faut jouer pour na leka kingandi. Nandenga mabete mais moi la concurrence na musala etombolaka. Il faut jouer faut jouer na leka Omega Kibala. Il faut jouer na leka Ana Mobumbo. Il faut jouer na leka Melody Mpoyi. Il faut jouer na leka wana groupe sans souci wana tango ezalaka ya biso wana ya bien wana yo yebi wana. Ezalaka concurrence na musala. De so ebi musala ubeti to yango moni sans souci Erwana alobaka na chaka mutema langa ba berin rouge atanga Omega Kibala berin rouge atangi Lina Lomboto atangi nga Aziza Senga toza ba berin rouge na c'est-à-dire que ceux qui to côté na tatami en tout cas abanga neta ebi que non Aziza ko jouer bien Omega ko jouer bien c'était comme ça. Ok, merci beaucoup. Vraiment, tout le monde différence. Qui tellement moulaï, a PC, vraiment bien. Babi, nous sommes beaucoup en Kanaka appelé le pro. Mais nous yo kayo leader Aziz Star Nabi, sauf vraiment tous années les lots. Oyebi vraiment monde de théâtre. Oyebi côté il a vu ça ba montage, ba nignon so. Ne pourquoi pas c'est le groupe non. Si je le fais. Na tangi ngote. Otangi groupe ta. Te otunanga ba groupe on a leki. Et no ba groupe on a créé. Natanga ba groupe on a groupe nga moko na créa ezaka mibale. Ya liboso to sara spaghetti bengenge to so ebi Henriette. Oui. Na Aziza ezaka spaz. Wana ebika ke na yo ko zwa zemi na lembi na kokina nga pete ekendaka musika te même à la télé pe le karaté. Mais groupe o evandis o penza evandaka ta mo ba 2 ans les retrouvailles d'Afrique. Juste après sans ce groupe, nous avons les retrouvailles d'Afrique, tu as une baninga, tu travailles qui moi bamboula, mais tanga qui est de moulaïté. Mais ça que tu as 2 ans et demi et quand et pas na équipé, mais elle remplit bachin ils ko fouta $300 par mois. Pour ce qu'on a mon bachin comme nous ko to leka o talaboy
tozo luka babone baya quand on a publicité en hôtel mais ce que comme ko benga batu boya bo l'exabele na binyo c'est kata moi $10 $20 au lega mais des aka $300 mais sikoyo babi makambo kominde mususu makambo kominde mususu ça la bien makambo kominde mususu to continuer kali solo non lo babo s'abonner massivement sur Pelo Pro Télévision babi benga voisine à s'abonner yo ta la voisin raté yo ta la voisin lela donc benga ya mona mama Aziza benga ya mona ba artiste minene oyo yebi benga bango ba s'abonner na Pelo Pro Télévision et ça la va bien mama Aziza toujours na katali solo les locales solo na solo nakoyoka yo oza vraiment mingi ozo marteler sur le groupe Sans Souci. Ozo marteler sur le groupe Sans Souci. Et pourquoi est-ce que le président Akufi Olongo et pourquoi pas otikala ki wana o travailler na bango na baleki ope ba ina sima o lakisa bango musalo papa e moka lakisa ki. Bon le groupe Sans Souci. Ah, paix à son âme, le maréchal. Au bon le groupe Sans Souci na beta lango tolo hein. Balobi esiko esali yo kobo sanate. O mondinga groupe Sans Souci yango nde penza esalanga. Yango nde efasonanga. Bon, o mondi siko toza batuti. Tozanga mabete na malamu. Et surtout biso ba artiste oyo mom ke to yebi ke non na jouera bien. To tsaka moi lolendo muke. Tangu maréchal azalaki nazalaki na mwana salaki mwa mbeba muke. Et ko sala ke alongolinga tanga longolinga ndena kende ko sala spaz on a betelo tuzali na spaghetti tanga sali na sali spaz boy après muke maréchal ayoki amoni onka izama makela papa yebike Aziz azam maréchal bazana kipata biso kikweta aza petu sa karte zaka mwalo yenge kaka asali ka spaz pona longoli tanga na ko bota mwana ngambe na bi Orsen Senga naoki maréchal abengi ngai allo senga ngabi oui maréchal ozapi ngabi nazana ndako boni mwana ngabi ya mwana aza bien wana mwana ko c'est pas même un mois ngabi mwana aza bien abi ça va je m'apprête d'ici fin du mois na kotala mwana comme ça ozongela groupe ouais zaki ba le 13 juin pas que faille le 23 ils le 13 juin ngabi prom ezate maréchal mais donc le belanga bona miswa bana ana okitsa ngabi te na sala ki bongo po bango babanga omoni yo zanzeta mubesu bango bazaya okaka so na tika ki bongo bango pe banga ba sala lokola yo na sala ki bongo pona intimider bango ngabi ça va toze la fin du mois bona mona ka le 23 na tongo na zana wale bayokola msange ba petite sœur nanga Bibiche Masali ya zeza noki babi sans so akufi ngabi oh akufi nga otobenga nga siko na soigner à peine sur une semaine chef meta o ya diaming ote maka nabi mabona kikweta bango kipata kuna na wale pa na biso na tala boy batu plein o via sa kufi ya na oka passe na lele pika jour wana nde mwana nga bandaka biberon ton na qui pas maréchal na kutena vie bodino habita ils font mwana banda biberon po aux ba démarche à osala wale ya longa groupe Sans Souci nanga na zonga mena na zonga kite na ndenge salika yeko kufa tango akufi bakundie na yeko zo appel ya grand frère na biso na benga ke po aza grand frère nanga grand frère poudre de chasse abino Aziz na za besoin na yo yaka na mafala e jobo to kutana yo ke pe na mafala ya bité Aziza na meki ko revoir kana yo na moni ke ozaki na torte talaka vie erwana aza vie mo reprocher ezatu zaki na torte zaki na raison ya on a sepeli le quoi la vie azate to sangisa maboko to travail ponga moko ezalo kwa musapi moko ngabi c'est pas un problème j'ai accepté ndina yako zonga groupe Sans Souci mtazonga senga grand frère nanga poudre de chasse wa déjà maréchal akufi na bande ko travailler et bika grand frère ba petite sœur ndeza la kaka donc papa zate petite sœur petite quand fait pas ni ko imposer bina ta boko mikolo ezandenga mna o diriger moi ba bika kenga pe ke boaziza anga pe na bi boulotte yote oyebika nde masonga ezala ikaka ça va na senga ki réunion ngabi grand frère bon président Poutre na posa tout ça la réunion na lobby peut na tout ça parce que nazara directrice artistique ngabi mais président Poutre comment expliquer
nga za directrice artistique na yebi compétence ya chaque acteur na yebi que so sali pièce na dispatcher ba rôle so na che Bénédicte hein na rôle à journalisme ya journaliste ya osala ngo bien mona ya longo lio a che msusu Hortense Senga nga mais président Hortense Senga ayebi ne français té allo bara bien te tikana cha owana ya boy ngabi oh mais après tout nga na comme le quoi directrice moko étiquette et alors ce qui est encore plus grave il m'a appelé, il m'a jugé d'incompétente. Il y a un silika makasi ngabi non 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 non. Sans ça tu n'a jamais incompétente de son vivant. Ngana kaboli rona tinabi que o jouarabo yo changé. Maintenant dis-moi entre toi et moi qui est incompétent? C'est toi qui es incompétent parce que ibinonde na kababa to yo ko changer. Moi je ne suis pas incompétente. Alors il s'agit qu'il y a un peu dépassé na au seul la voix parce que en tout cas comme il je m'y attendais qu'à na kende. Donc on peut na osai qui voit na mérita qui révocation. Mais na sepela mingi ya poto longo ebele. Kaka nga yo asela nga lettre. Na nga lettre na ngati lelo. Aziza mais boy na révoqué on papa signé pour dans les chasses. À cette lettre tout ça c'est réunion puis je me suis en pleine répétition à 4 répétitions allez. Je vais parler à monter na bar. À lobby allez Aziz à partir d'aujourd'hui tu ne fais plus partie du groupe sans souci. Prends ta lettre. Lelo vraiment ce groupe sans souci et bengi si o kende rejouer comme dans boya. Nanya bengi ça. Moi ndonding moro boy na groupe sans souci. Ba o ka baza kuna. O azana pouvoir ko bengi sanga. Soka ye wana pakitini mutema bosa ne. A benga ngate to maske makambute. Par exemple pour ko benga ngate po to yebaniti. O benga ngate. Kay mutu pas changer. Yaya. To maske vérité te. N'est-ce que tu es un grand frère qui a travaillé dans le hein? Aussi longtemps qu'il y a un groupe sans souci. Mercredi, hein? Vraiment makambo mascara vérité hein mascara vérité pourquoi pas biso peto le balabiso vérité na ba o balinga biso lokola Omer Kasonda et pourquoi pas aimer Kofogu dire pendant la paix aux alliés depuis l'Afrique du Sud na masque na vérité na lobby vraiment so ben alinga bino ya makasi to continuer kaliso na biso na maman Aziza lelo et ça là bien babi aboyeka na pe le pot télévision je ne cesse de vous dire abonnez-vous massivement pour ne rater aucun de numéro de Royaume des Stars avec la vôtre Soben Maman Aziza na monde théâtre lelo et dans que ça songi to ye bakaka ce qui est nini lelo parmi banana yo ya moi c'est to ya mobali moko amemelio acteur to actrice mo waza pour sa bala ou linga mo no pa bala ba bon na olinga na ye bananu acteur ou bien actrice sango baza ebele mais bien peu le kolanga bazali. Mais en général, bah traitera surtout ma fille. Tout honnêtement, moi non mobile est-ce qu'on a fille moraza artiste théâtrale. Bah jujarabino vraiment na kindumba, bah jujarabino que na monde aboyo lingamo na bala. Oye bibele dio belo kane kamusanga mingi hein. Po kindumbo esala marana capella. Hein? Izaka te ba faire théâtre ne ba toni sa capella hein. O ba toni sa ton bututi tongo. Est-ce ba faire théâtre bazate. Mais du fait que biso toye bana déjà. Tant au vent la ka na Pierre, ba tout le monde a dit na Pierre. Au laisser une temo va na Paul. Et à comme na Paul. Mais fier de ça qui ndumba du lundi au samedi. Un sou par jour a changé 4. Alors les cas inaperçus. Donc ndumba les autres à la masque pour la nine aibanate. Mais qui ndumba ça ma casse pas ba fille normale que ba fille à théâtre. Je te dis yo lingamo na bala na fille à théâtre. Na yebisa yo. Alors parmi les filles à théâtre, il y a bien peu bazali. Nga atara théâtre. Tu sais que théâtre classique pèse aux Hollande, même à tabac théâtre populaire, tant aux autres là vous sentez que non, cette fille a la tête. Même ça au théâtre pour Azol Lukakaka, Nzela Bonga. Tant au côté monde théâtre qui n'a but nini. Ya Luka mobile la potote. Ya on tire na zone bala potote, na zara froide na babilo kwana. Na banda théâtre 98. Ti lelo 2020 combien 22 ans. Na tika zomba la potote. Na linga babilo kwana te. Limbisanga. Ponga mona sa théâtre mibala poto. On a vu première pièce na sa na groupe Maboke mibala poto na 98. Donc nga penza mo so ninga ko ela makambo ba poto te.
Je te vois un homme classique, normal, tu as l'argent, tu es responsable. Mais si tu as Facebook, baboye, tout titre, ya. Ouais, vous avez distraction. Vous avez ça, bondumba. Hein? Vous avez ça qui boulawayo. Je te dis vrai. Vous avez qui boulawayo. Et le gars qui théâtre comme qui boulawayo. Pour nous, on a mingi d'imbisangai. Bon, bah, je suis la grâce à ça, mais nous n'avons pas joué. C'est que ils ont dit les tangamaïka salabo, mais consciemment, vraiment, il y a de côté. Chers internautes de Pelo Pro Télévision, Mouké Tori, qui est vraiment dans cette émission, Nabiso Balobi, l'isolo ka lelo na maman Aziza. L'isolo vraiment, elle est vraiment à l'aise quand elle parle. Elle est vraiment dans ses péliangoana. Et ça, il a vraiment bien. Maman ni muto et salara, muto et tanga. À côté de tembilinga, bilinga veut dire atanga vraiment à yépe dans le monde de théâtre. Et ça, il est bien. Mouké Tori qui est na souka. Maman Aziza, avec 22 ans, je crois, il y a un monde nayo artistique. Avantage nini aux yeux na monde wana. Avantage ezayibeli. Ezayibeli. Na kokoloba premièrement être reconnu. Omoni. Bon, blum soit la moka destin nzambe. Pour ceux qui nzamba bayi ke na kobonga kakala na théâtre mais na bonga kala. Ozolandanga pour avantage on a joie. On est na obaniti sans souci. Apesanga avantage ebele. Akuta nsanga na bato. Oyebi première fois limbisanga. Tokenda une fois na montage, na chaîne biso antenne A. Na monaka via ye karabouy, bien maréchal. Et ça kata montage. Oh. Que maréchal binanga bi Dieu merci. To rediffuser. Apena tos na zui kaye karton na kangi. Tokita no monaka boy. Tokoti na voiture vie libosonga na sima ye na chauffeur. Papa. Tokiska mobo na kitambo na tala boy ba benga na président Kadiombo. Oh na koti pa na moi pas moko bien président la voiture prend place na va na salle d'attente habite toke wapi via sa koti na on a bureau ba koti ba tamboli na mona kaka monsieur comme ça. Bonjour madame Aziza. Ngabi bonjour. Abandi ko relatenga pièce on a parce que tu joues na Omega. Otowela ka mwana asali beloge en tout cas tu joues très bien. Ngapi na vandi bien. Donc attends to so ani wana maréchal alekaki. Amoni biso aleki na yake na bureau mususu. Ngapi na habite tant bon ça va. Mutango pa leki. Na mona emo maréchal azongi. Epsinga senga oyebie. Ngabi te maréchal bon azafane. Abinanga mutetela o ayuma fani wapi. Ngabi oh parce que relatenga pièce Omega c'est kazafana binanga fante. Ministre information Henri Mova natika koyeba ete Gabriel Maréchal binanga yo soba mutetela Gabriel Maréchal abetanga tabi kas Henri Mova Gabriel Maréchal ça va na récupérer n'ayeba qui me consulter son excellence c'était parce que moi na TV ça qui moi passe au tabac politique mais c'était son excellence Henri Mova tanga zongi boy Ngabi fona ramas na ramas Ngabi mes excuses son excellence oui maman Zizangabi pour un tout ça qui m'a putain ya Raïs era ba élection wana ba polo ba bébé bona Ngabi même son excellence pardon na zima puta mesiko mbongo otonga asimbi babi 160 nga mabe fallait sanga que aroyela ngayo j'allais m'arranger ozomona mukonzi bongo c'est pas facile mutaye ba yo mais o apesa nga ko bango na télé té Henri son excellence ata ba poche ba bina za mbongo té apesinga $500 abizwa somba tongisa libaya taille wana première propagande ya nini ya PPRD tongisa libaya taille nazui tant to silis boli misanga so ezama be nazoba obinanga ba avantage tant on a sisi marché passé singa bon to bimé binanga songa so marché apesinga 500 après marché juste o ya yesusu abaki c'est que yemoko marché azwa combien Maréchal Abakso, c'est qu'à jouer qui combien de jours na ndako combien na zongi na ndako na $750 na ba maputa aza des avantages mususu papi maman c'est tellement ébélé babi na picola ba avantage ébélé emso ke sika boy faites l'entrée surtout madame Aziza emso tambo boy voiture est tempesa bien je t'ai vu en tout cas madame ne fils que ça. Soit benga madame nabi que non, il m'a suivi dans coupe sans souci parce que en gonde na 8 ans qu'on travaille mingi.
Donc, l'avantage est belé. L'avantage est tellement belé. Ça vraiment belé. Babi, quoi, bah, msala vraiment et ça qui lengi. Quoi, bah, msala et ça qui lengi. C'est vraiment un peu na pesa na rambo te na ba. Nyonso baby msala lokola. Omega 20 baba lobi Megan ya yo vraiment yango wana babi mwana mwasi o ayibi msala et pourquoi pas Bob Mfumo cameraman ya makasi vraiment il pas yibi msala na sepelaka tanga salaka et tout continuer du solo. Maman Mega tout ça na monde ndingo sur que c'est so ba avantage tellement ebelé bon aux appels à mauvais souvenir moi bon na monde de théâtre et puis ça biso na zani mauvais souvenir na na monde de théâtre na Zwakango le 21 juin. Non, c'était le 23. Mauvais souvenir dans le monde de théâtre le 23 juin. Jour Maréchal Akufaki. Mauvais souvenir. En tout cas, dans le Barango, et puis ce beau remarqué, juste après mort, na meka ko forcé ko travailler dans groupe sans souci, mais départ naie et si sanga pour sa art. Pour yenda pesaranga pe guya art. Bien ka mimanga na arte. Na yaka na art kaka boye. Tant ya zwinga a façonner nde to bakali bisa. Donc ala kisinga musalango na moni ba avantage pour na lia ebe na groupe sans souci ya. Na zone ndako ya boso futa na groupe sans souci. Na équipe ngo na groupe sans souci. En tout cas na ebi que non na kozwa bon na groupe sans souci na lia mbongo ebele. Donc mort na epenza et les bisanga musala mais na zapi na musala musuti na kota ba demande ba entreprise na ba répondanga to yebi kaka il faut releka na tatami so pour na tatami te ba kozwa ote donc mauvais souvenir kaka mort ya mari vraiment yango na to yoki to komi vraiment comme na suka ya émission na biso ya Royaume des Stars binom to bolela ki mama Aziza leader Aziza to mona ki to za poso to mona lisusu alo bana biso na to yokata voix na ye yo lelo vraiment pe le pro télévision ezeli bino ye ya mobimba. Vraiment, bino batobozé sur notre poste Bastar na bino. Vraiment, n'hésitez pas à appeler nous seulement sur le numéro ils a affiché wana to solo la broco ta contact na balandinyo surtout pena ba directeur nyonso ya pe le pro télévision. Maman Ziza to comme na biso na suka émission na biso Royaume des Stars alelo. Moi lilo bana ba fan na yo. Ah, to solo bon ngonga ezo benga na biso so po na biso vraiment to revendre tati lobby mais ngonga ndé makambo donc moi liloba numéro de téléphone ba yo balingaka yo quelques dédicaces c'est ça la bien c'est ma question oui aussi ba réponse ba question ba nyonso ba pesa ki oui yango to poser au sali bango pe ba bien répondre bango OK alors mot de la fin pour na ba mot de la fin na pesina no merci na mokeli na biso oye mta permettre que boya le loto kutalem songa boya beaucoup tinga na kufi to je suis malade un bon vous a pas empêché mais ya pauvre na nyoso émission l'équipe dans les calmes mais na pesi merci na chaîne na Binopé Pelo Pro TV na pesi bino merci na bi ke bo to na le kaka lisusu na pesi merci mingi na ko bwaka mabanga pona monyo tango zolo bozo bwaka ouais za biso za sonto zo jouer ko tsamene ba ki na ozwa tango ko bwaka na pesi mbote nanga na ma grande sœur chérie que j'aime beaucoup que j'aime trop ma grande sœur Hortense Senga na pesi mbote na petite sœur nanga Nadine Senga toute la famille Senga na pesi mbote na mon fils aîné babenga ke ya baleki Asania Tisenga, ma fille Orsène Senga et mon cadet. On a bien souvent mon cœur et Sen Senga. Na pesi mbot na batapoto hein. Grand frère ngana ninga mingi, on a dans groupe sans souci. Josco Mandala. Josco Mandala mbulu kuna pesi mbote na Orléans Senga, Gianni Senga. Na pesi mbote na Lady Nyati donc batu baza ebele o nyoso alinganga o alinganga te na pesi bido bambote mais mon numéro est très important parfois msusu ebi kakati na l'équipe boy na ozela pe retoti bo luki bo mona ngai ngape na lingi pe na sentir bino pour na répondre bien pe bo répondre ngai numéro na ngai même sur WhatsApp ou bien appel normal 090 57 93 530. Dans ce moment, WhatsApp, même n'appel normal, j'utilise ces numéros. Vous serez le bienvenu.
Qui commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Royaume des Stars d'aujourd'hui. Merci na batonio so balandara biso lokola Omer Kasanda, Tichi Kimbambi, pourquoi pas Lydie Lomboto. Balobi Clément Kulonga mobali ya merveille ya sanga moi Sinzambe yo vraiment yango wana tokuta nimbala sima avec un autre numéro dans Royaume des Stars. Au revoir. Pelo TV meme libi ambiance boya kotala monde boya kotala Pelo TV meme libi nonde makambwe Pelo TV naleli yo bosa